Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube tozawana. Moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion. Réflexion. Lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Ya bonsoir Kambolo TV ezanga Sipokobi akatsa Cape Town. Kambolo TV eza TV oyo ezokutisa batu famille nyonso tozokutana esika wana Kambolo TV. Donc yango nde tosebone trop donc mutu nyonso fois sebonaka na Kambolo TV yango nde eza TV oyo ezokutisa batu ezokangisa ibota nyonso tata be moko mama be moko. Bon na kozongisa ya motuya ya mama o atuni papa pona nini papa moko soka boti bana ana mwana moko alingaka. Mais omoni papa aza moboti. Na motuna na ye otuni nde kwa mwasi o mama o atuni kesiwana. En tout cas tata nyonso aboti mwana na ye o aboti bana alingaka bana na ye. Yana tata mo te alingaka bana te alinga moko akabula ezaka impossible. Soko tali na makomani ya Nzambe ata Nzambe motanga asali mokili asali biso nyonso bana na ye. Mais azaki na mwano apesaki mikano na ye oyo babengi Yesu Masiya. Donc azaki trop siri na mwana wana po ayebaki ye mutu akokoka makambo na ye. Eza te ke Nzambe ndenge asalaki biso boye aboti biso nyonso akreye biso nyonso donc alingaki biso te. Alingaka biso Nzambe. So omoni lelo lokola ngai boye so nana bomoye eza Nzambe. Eloko ezolakisanga Nzambe alinganga mpo naleki oyo bakufi na malamu te to na bote te to na mbongo te to na nini. Eza kaka bolingo na ye. Donc eloko elakisi yango wana eza mpe lokola tata aboti bana ye ifo azala na mwana moko ekozala mwana liboso ekozala mwana mibale to ekozala mwana suka. Et puis po papa alinga yo ezosenga comportement na yo na savoir vivre na yo ndenge olakisaka comportement na ndako. Yango eloko esalaka papa ke alinga mwana wana to suite disant ke aza mwana elembo po papa nyonso azala mwana oyo fo alinga oyo ayebi ke akoki kosadopte ye to oyo ayebi ke akotika na famille to oyo akosalisa famille. Ezalaka na babiti wana ezalaka te ke lokola ndeti kaka ke papa azolinga ye kaka olinga bana nyonso te. Non, ezalaka impossible. Ata na mokili to wana chef to wana président na libota pe to wana ya liboso. Donc ezaka ba les mêmes choses. Donc ni papa boti donc face ata na mwana moko alinga mingi po amoni ke oyo akozala endakisa ya famille to akokonza famille. Donc nakoloba na sensi wana yango wana kana zongisi Kambolo TV toujours tous ensemble
Oza Sipokobi, dans l'Afrique du Sud, Cape Town, Tokos.